Nalobi ministre on a travaillé dans Kabila, Sylvestre a travaillé dans Mobutu, mais sauf Kabila dans le ministère. Mais expérience au moins c'est quelqu'un au Azali na Kambomoko, il y a bien idéologie wana tous à la kimia, tous à la nano kimia, tous à la nano. T'es dans le vide. Est-ce que d'abord à outil même dans le bien peut perdre. Moi je te dis à outil n'a pas perdre. Pour notre souci d'année. C'est quoi? Tous à bloquer, tout le ministre, premier ministre, il y a Bouta, na place Moussoussou, tout le guerre entre Bisson et FCC, puisque nous voulons avancer. Attendez, comment les politiques, c'est les présidents guerriers. Nous avons vu ça, les guerriers, les guerriers à profiter, puisque la chose de l'État va nous faire. Bayambambu, Muzayambambu, Baytunaïna, Zamba. Moi j'étais comme la chasse au travail dans l'année. Moi dès que j'arrive à Kinshasa, je dois travailler avec Etienne Seke. Il a créé le combat pour moi, Bomanao, Balouba, Banan, Boye, Boigo. Bomamoluba au Salabo. Mais c'est ce qu'il dit, il était vivant à Luba, Bomasawi, Bomamoussawi, au Salabo. Il y a ça là, il y a un beauté. Mais à Bomaïde. Cela veut dire Kozo Tissé, Kozo Kabila. Et puis, Batmoussou, le Bakisé, le Bakia Barre, le Bakangaï. Ce n'est pas dire qu'on est chéri. Alobaki, que oh, il y a vraiment la Kabila. Est-ce que ça m'a levé au Fayou la Zolo Galego? Puisque Fayou la Zolo a créé un tribal. Donc, tu évolues dans la politique, puisque il faut basaïba, il faut que tu Fayou la Iba qui sac à Bayana. Il faut basaïba. Il va sac à 10 000 $. Il faut basaïba. Mais tu as le bâté. Yose la oyoka makambo oyoka sa moni saka dagina nini 10 000 $. Quelques minutes oh fallu la limisi passeport tebo mana iko tikana na passeport ok bon na ngai tewa vient na moni bimisa là donc comprendre ce qui l'état na mutu ce qui okena l'état bakuti yo na tonga ya mutu moko babongisi saka na ye bakuti na tonga kozana. Yo comprenez mon émotion. Na lobby kala kiti bana classe à rentrée scolaire gratuite. Bana mbemba bakotango fele bana fayulu bakotango fele bana ya mozito bakotanga fele soko tangisi mwana te okei makala. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Vous êtes aimé belé bolinga bisope bolinga magazine une vérité ou réalité le lo soso na to sola suli solo o ka to sola ka mbala mbala mi to sola ka na bino to esi ko to be événement nyezo le kana kata IPS
lelo IDPS eza parti oyo ezwi ko bokonzi tozoki todécouvrir so makambo so eleka na kati ya IDPS nazanga moko te naza na invité moko aza tellement vraiment spécial bolingaki mpe mingi bolandaki mpe mingi. Bonjour papa Okasi. Bonjour madame. Boni papa. Toza bien par la grâce de Dieu, toza bien. Boni IDPS. IDPS kitoko makasi. Kitoko na elengi. Mouvement na moni kuna eza makasi ya terrible mouvement donc bato na bantu bazobongisa structure na bango comment osala accueil ya icône ya démocratie donc on est en train de se préparer de gauche à droite pour que l'événement ezala une réussite totale donc c'est pour cela nous avons l'ambiance wana partout ezala bato na coin na bango bazo préparer comment accueillir comment préparer donc masolo ezali terrible na ndenga libonga parce que jeudi ezali grand événement donc c'est pourquoi nous avons l'ambiance wana na permanence ezali mouvementé. D'accord, merci beaucoup. Torozon analyse Solana Nasuka. Le tomoni na IDPS ba problème ils a tellement belé to éviter ba problème ils ont les kanakata IDPS. Non, il y a pas IDPS problème ils a moi ils atteint IDPS ils allaient menacés il y avait que bande balinga baluka ba créer ba banzela moko ya koluka comment trouble ezala donc et loko moko na IDPS ezalité. C'est comme quelle organisa na base ezali peut-être mo kazo ka mosala hein si maya loko mosusu mais je pense que le président Bengaki, chacun d'entre eux, qu'il faut ordrer quota. Mais c'est aujourd'hui que ça fait, avant le président qui n'a fait ici, Bengaki, Bango, il y a ici Montonamonto, Tozonga na Mulongo, puisque l'autre, Tozali na moment, Tozali parti au pouvoir. Sur le plan statutaire, ils ont dit que le président, on doit convoquer les congrès extraordinaires en cas d'empêchement définitif. Mais le président est encore là. Comment on peut convoquer des congrès aussi longtemps que le président n'est pas encore mort ou bien le président c'est le congrès de PC Fati 5 ans. Et puis Azawana a monique était na koki ko sala autrement na tiki pouvoir na montre oya confiance. Confiance c'est Jean-Marc Kabonda Kabo. Oyo banomaka à l'époque par fait Tshisekedi Mulumba, le président de Res Mémoire, à Nomakaï, à Lukaka, parce qu'il y avait des docteurs en droit, donc Bazala rebellé. Mais lui, au moins, à Kendal, na Katia, Mboka Libanda, na Kamina, pour le Montemoko, les lots, que l'histoire a eu des PC, Montarouanga n'a pas été, parce que Batiola Bisso, Bazala, pas Kofinga Bisso. Moi, personnellement, Nazara, c'était la barrière, Sangaï, tant que c'est vrai, à Kofi, le Bespoir et Sili, papa, ça la fout en bon en Angaï. Na lupango nazalaka na papa ozelte ko na rozelate fotambo Nathalie nazolela mutu azochola ngai siko nasala nini espoir esili mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui Masolo vandi na ndenga liboma Félix Tshisekedi président de la République et puis Etienne Tshisekedi sera décoré na titre ya héros national nani aboya donc monte mo côté ni Lambert mais ni Bazoé, ni Kabila Kabange, ni Moko, puis côté de Libosté, Azana, Lilobate, il y a n'importe comment. Donc c'est Félix Tshisekedi, il est le chef de l'État. Magambezo, les Canabas, réseaux sociaux, Bazoé, qui a Zoé problème. Tu as dit que, moment où on a l'époque, puisque tu as André Kimbota, André. Alors, papa, beaucoup de Tshisekedi qu'on a été. Puisque ce Bakundi, Bazo, c'est Bisso Babisika. Mais on a évité les lobes, on fait ça Bisso et Sikani. C'est quoi le lobe qu'on a Tozo qu'on a lancé les puisque. Non, Tozo qu'on a lancé. Place où on est, place moko historique. Et puis place où on est, vous avez déjà place moko, Batu Bako Kende. Et vous avez comme cité Tshisekedi de Molomo. Batu Bako Soma Mapango, vous allez moderniser. Donc, Bamapango, vous tombez en désordre. Donc, les alliés cités créées. Na idéologie ya Etienne Tshisekedi Mulumba donc place wana ezali kitoko makasi ya kotuna kutute. OK na azotuna mutuna moko mutumo aza depuis France atina tunu tellement linga ko minga landa ko mingi avec dans nos sous de na France na pesa bango tebela ina tunu na tunu mutuna o hayi boy aye baté hol ngaye bazwa azwa vraiment confirmation entre yo na fils mukoko iloko nezo le kabne mbali. Non bon nous sommes des combattants, puisque nous avons un problème na été. Je suis chrétien. C'est pour cela aujourd'hui ce que je disais aux gens. Moi personnellement avant que l'élection soit dans le Lobaka, l'élection à la rouge, Félix président de la République. Et les gens me croyaient comme des fous, comme un fou, comme quelqu'un mais moi je na monaka na lobaka dites au tozo bundalelo élections à la ndengeni et puis na lobaki que c'est bientôt il faut un changement tala de l'autre na banda ko bisa bandeko ke bandeko lito bazo sala ya ko attaquer Kaboun ce n'est pas Kaboun bazo attaquer président Félix
Et aujourd'hui, clairement, ndeko guerre wana elati bato rebele. Bato ya ndeko bato mususu FCC baza sima ya eloko. Bato ya lamoka bakoti sima ya eloko. Guerre wana elati nzoto ekomi IDPS crise boy nyonso wana bazoluka ndenge ya kopanza IDPS puisque le président azala représenté na 2023. Na minute soki tokoki congrès automatiquement comment Félix Tshisekedi est effacé. Oui, mais le président va reconnaître le président. Le président automatiquement soki tokoki congrès na moment où président oyo akobima na kati ya congrès yenda kozala candidat na 2023. Pourquoi congrès na moment où? Pourquoi créer trouble dans le moment où nani azasi ma trouble? Si konde wana na onde mtoli na krima. Non, mais je sais que je te dis que ezaki na banzela batu ya la moka ba créer zela lokole bazangi moyen makasi ya kosala ba marche bazangi makasi ya kosala ni c'est pourquoi ba koti ba ko créer trouble ba ko trouble na kata ile personne. Aujourd'hui ngai na lobaka ndeko il a vite compris que azalaki rebelle. Lui-même a reconnu que Azaki rebelle a besoin susciter la rébellion et il est rentré. Nous avons un problème. Sauf que j'ai perdu mes téléphones. Téléphone en cher, téléphone en cher. C'est quoi bon ces téléphones en dernier? Ce n'est pas un problème. Donc, les politiques, je suis là pour nous défendre, à comprendre. Non, on a un rebelle parce que vous avez rebelle parce qu'on a tenu au Congo, il y a fils mon coco, banane photo. Mais c'est un monsieur. Mon commandant, on a eu Nadam ta polémique. Puisque Batu Balo Baka sont célibataires. Mon temps on a eu banda web ça bande que ndeko fils a tengami. Batu vous avez comprendre. Et aujourd'hui, il a vite même compris que Azara qui n'a qu'à la rébellion, Azongi Nandako. Il y a reconnaître que tu as une rébellion à Zongi Nanda. C'est pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça la querelle puisque les alliés Banzela montrent notre politique, c'est ça la politique. Montrent notre Banzela, la trace, na tracé, na politique. Politique, c'est une erreur moquée, il ne faut pas reconnaître, pour remettre l'idéologie haïtienne, c'est que je ne suis pas là pour la fanatique, mais l'idéologie qui est partie à la orientée dans ma solo. Donc je suis là. Ok, d'accord. Le Tomoni va nommer nouveau secrétaire, il y a IDPS. Qui peut sous mon fils Mokoko. Mais c'est lui là, puisque tant que mon fils un jour à l'Ingara Saladin, il y a Atuni qui était à reprocher. Augustin Kabou c'est un combattant et puis c'est un parlementaire de beaucoup comme nous et puis Azali Lelo honoré na titre il y a secrétaire général donc même nous soupé qu'il y a parti de Bes Babouye non non boy aboyele na ndawani permanence wana yo moni makeleza wana il faut ezaka comme na média na télévision mutazine kaka moi l'art na à dépenser avec na média ko bayoka te ke tala mutu sangole pa donc bande ko na je vous dis que son ce comme les bateaux balande kangai partout puisque makamana lobaka ezali vérité et puis dans l'andeleka bosolo donc bosolo ngai na lobaka ezalaka toujours batu yango bazo yoka kete son soka le vili kambo ezoko kisama na lobaki guerre oyo ezali guerre moko fondée par FCC na Lamoka bazali na posa kete lokole basali guerre lokole bakokite ko tubongisa président Félix il faut pas que ce qu'on a IDPS ba fragiliser IDPS na moyena quelque chose yonga so parona kato na bato lobby qui oza bato ya FCC na Lamoka na FCC ba rebo ba lingi fachite domo nde za cash na FCC ce côté sur FCC mais bon FCC nyos bandi mi fachi FCC tout bandi mi président parce que domo non ezana bato oyo bazoyoka pasi bamibi bato badetourna bala est-ce que aux di makete bato wana tout bazana posa ya koyoka décision ya président Fachi il faut pas le condamner ni à venir ndenge zokende ba yango na bazoko bondisa et puis président vite compris que non ba attaquer Kabundu te bazo attaquer ngai mais oui et puis président yebisi ba makambo nyonso tochana c'est pour le moment ce n'est pas le cas est-ce que objectif na biso zato ko tana ba querelle personnelle il y a parti. Oh, nous avons pendant 37 ans. 37 ans, et l'objectif est que le Congo ait changé. Les Congolais, ma faute, il y a eu des pèses. Comment il y a des pèses pendant 37 ans et là, il y a eu devant le peuple congolais. Ce n'est pas les guerres personnelles, guerre individuelle. Non. Notre souci, c'est que l'intérêt du peuple, la guerre, il y a des pèses.
c'est que tout le monde a le qui veut dire autant souvent la muka le c'est moi c'est que moi pour battre la muka babana qui pour utiliser fils mon fils mon parce que moi derrière depuis longtemps est-ce que le coupé fils mon ko ndenga za bongo ai ba ke ba mo musa na ko ye za ki ba mo ba ta ide peste ba ko mata ide peste pour te battre la muka bon babana qui ko pesa pese ba mo Moni question na lingina biso que na boyi makambo na comprendre parce que tant on a une attaque na lingana beta attaque makasi c'est pourquoi na zaki na moto attaque mais comme ma solo ezali na C c'est pourquoi na zebise kete ezala ki na main noire cela veut dire quoi manipulation massa zoatel kende ko beta bo zo combien tala bo c'est beta bo 10 banda ko finga carbone banda ko sala bo c'était ça. Est-ce que vous pouvez imaginer à ces moments-ci les moments où Etienne Tshisekedi a Koufi qui peut parler de l'IDPS tant où Etienne Tshisekedi a Koufi na mboko nani abeta li solo IDPS to cholami to fingami partout mais Tshisekedi mulumba kenda ki ko luka mutu moko o ile lo sali que les lois IDPS ezala reconnu et puis ezala respecté c'est Kabound IDPS ezala qui partait nani alelate. Moi je t'informe que nanda kuna zaki ko futela na tongo tango na rena sisi papa lebi papa pesa ngala na yanda Tshisekedi asa kofi hein yo comprendre biloko ndenge wana mais lelo moto bongo lelo bo bando ko yebisa que liembongo asali bo du vivant du président liembongo te lelo liembongo donc il faut reconnaissance ezala donc ce n'est pas biloko ko leka ko lo n'importe comment. Nous sommes maintenant na moment ya que Moussala président Félix Tshisekedi ba congolais ba mona yango et tout le deuxième mandat puisque mandat na biso toza négocier les lotés objectif na biso zali que tozo yango e banda holandana donc congolais nyons sa vivre que to comme na net na Uruguay élection zali que mais c'est ce que je te dis na biso que to comme na Uruguay opposition za la raté kune za la galelo ya men tout le monde à laquelle le katumbi ya izoya na ibite opposant na kotika. Ok, merci beaucoup. Le Tomoni Mokonzambo a fait mon petit secret à titre premier ministre. En fait, moi, mon premier ministre. Mais tout le monde a partagé des personnes aussi qui étaient au sein de ma tête. Aussi qui étaient même au delà aussi de la FCC. C'est ça la maturité des combattants de l'IDPS. Toujours pèse confiance. Non, toujours pèse confiance dans le chef de l'État. Notre président de la République a sali, ou a nommé, tous en est d'accord, tous les gens, tout le monde comment, monsieur Emmanuel Sylvestre, comment à Koskota na idéologie à président. Tant que à Salinan et puis à Kissim à président, c'est par là nous allons nous réagir. Et puis tu réagir dans dengue ya kosala ba marche pour te déboulonner système naé bacha et libanda. Oui, nous sommes d'accord. Tous d'accord tendeni. Tobo et trop peut-être makambo ko me les até. Ah, to bimisa o isa président a moni mutu moko to pour ça bisa zaki bacha mutu moko na na salate. Na lobby ministre on a travaillé na Kabila te Sylvestre a travaillé na Mobutu mais sauf Kabila na ministère. Mais tout ça travaille mais expérience na au moins c'est quelqu'un au azali na makambo moko il y a bien idéologie wana toza la kimia toza la nano kimia toza la nano te na lobby te est-ce que d'abord auti même ba lobby auti peut perdre auti peut perdre na lobby te c'est confirmé qu'il auti peut perdre. Moi je te dis auti na peut perdre pour notre souci zalini siko toza la bloquer toloka ministre premier ministre oya kuuta na place mususu toloka guerre entre biso na FCC puisque mboka est bloqué nous voulons avancer. Oui, attendez au monde politique c'est une guerre ya nerf nazo bisayo eza guerre ya nerf eza guerre ya makofité puisque na chose de l'état batu bakufa ba yambangu muza yambangu ba tunayi na zamba muze tango comme na Kinshasa au travail na nani muza lebi dès que j'arrive à Kinshasa je dois travailler avec Etienne Tshisekedi muza komawa alwa wanga na Tshisekedi alebingai je suis rebelle j'ai resté rebelle ndio yoka muze balobi banamuwa muze mais oui mais banamuwa bamboma yes muza kufa banamuwa c'est là ba bomaye
Mosé na tongo 6h biso to tichi to yoki to moni prof ba comme zonga ba prof lo ban non Yansan va passer rentre qu'est-ce qui se passe au prof Zela attendez fermez la porte hein to zonga mbango hein tout le monde le FCC IDPS ah oui ce n'est pas la volonté na bisoté les alliés volonté électorale. Ah, tu es informé pour nani. Na moment oyo si que ba congolais, ba peuple congolais a salaki a voté président, a voté les biso ba député belé. Na monaki tene pe ya ko sala ngana na bato wana te. Mais comme les alliés tous alliés si qu'on a minute devant une fête accomplie. Nous devons avancer ou bientôt reculer. Tout le canon d'abord ce n'est pas et avec sagesse ensemble c'est que président les luna minute au moins comme une étape ce qui est mais je te dis puisque na moment batu ce qui bakanisi makamba kabila sala bakanisi ndenge ni Congo sala stoki to lingito zala na moment oité et puis mboka oyo nazo lobela yo Fati président Tchénassé président Luki sagesse président a se passé à Luki lelo ke masole vandi otozo solula donc ndenge zabo lelo ba congolais même monde entier bazo comment Félix Sekeli a fait que makambo evanda boy c'est Dieu donc makambo to sala on nzambe monto kolonga biso azalité comme Kabila zawana mukonza za moko président de la République démocratique du Congo Félix Sekeli Chilombo nde muto azokamba mboka tina kingakati lelo pendant yo kaso monto au monto le père azalaki papa et mon azalaki jamais n'a pas dit association au sali ya cash na FCC ah bon totika c'est comme mboka kufa non kuna yeye ngaka boya mboza non papa ndi maga dialogue papa ndi maga dialogue à salaire rassemblement c'est papa du vivant papa salaire rassemblement kutana na bakatumbi bawota kuna banani ba tu rebelle bawota kuna donc papa pe azali na bolingo puisque à l'époque na ibso iloko papa sala tango to une élection na 2011 où il est le failli la senga vérité des îles na ibita zo senga na maboko nani soki azolinga na pese ba iri ne aya na ide pese na pese viri donc lelo Etienne Sekedi asali eloko ya makasi à l'époque ayebisa ba congolais bokende bolala pongia ba bébé wana baloba bazala ba Congo bazali bikolo nyonso ezali et puis tribalisme ezalaka te mais aujourd'hui je regrette et puis Tshisekedi ayebaki ke soki apesi discours mabe akenda pe na cour constitutionnelle te ayebaki soki à l'époque ezalaki cour suprême soki akendaka mbele azoki reconnaître dès lors yo soki na justice cela veut dire tu reconnais la justice qui était exact crédible mais président sala yango te et mais aujourd'hui nazolinga nayoka bamuso bazo comparer président Tshisekedi na liti ya Fayulu azosala lelo alors bina yepa zo ekina bokundi que ça a prêté serment. Alors bika ndé il va prêter serment sur la mobile. A prêté serment à travers le gouvernement. Namboka yango. Ce qui a zali mobile, Fayulu a prêté serment à ça le gouvernement. Ezali déjà passé le lycée. Papa Sala qui a yebaki c'était azaki juriste a yebaki boy. Avant tant qu'il n'a pas cour suprême était moyen à qu'il ne soit donc il a ça qui est le quoi puis à créer et le tribalité oh il est le Fayulu a créé président ah non mais il n'a pas ça veut dire Fayulu a créé loko oh batu bakomi ko bomana hein Fayulu a créé loko batu bakomi ko bomana oh baluba oh banani boye boy boma moluba oh sala boy mais tu sais qu'il il était vivant à loba te que boma musawi oh sala boy asala yango te alobi bokende bola voilà un énorme sage oh Fayulu est incapable de sala yango et puis président Tshisekedi ayebaki que justice akuyi ko kende ko légitimement dès le yo que na justice cela veut dire tu reconnais justice qui était zali ko sala musala mais au reya ko prêter serment ce que na justice sali ko prêter serment wana ko yoka umukamate bon ce que Tshisekedi ça que on ndenge o condamné ka akendaka na justice c'était mais abo maete cela veut dire kozwa Kabila et puis batu musuba zolo baki Tshisekedi alobaki abaka zo bakangai ce n'est pas dire ko injurier alobaki que oya ko mona Kabila est-ce que zama lobayo Fayulu azolo kalelo puisque Fayulu azolo luka a créé un tribal azolinga asengi que Tshisekedi a démissionné Fachi a démissionné
soit démissionner na titre puisqu'il n'a jamais reconnu Félix Tshisekedi comme président. Et puis il demande aujourd'hui que Félix démissionne. Dans quel titre ni? A démissionné ce quoi? Tu n'es Fayulus. Tu n'es Fayulus na madini. Tu n'es madini. Tu n'es Fayulus. Ngai na éviter, ngai na ébi président Azali pour 5 ans, mandat 5 ans. Et Azali pour travailler mandat autopsie. Et puis tu as 50 ans. Mandat monsieur Seboya puisque bientôt Congo ezobonga. Donc tu évoluer na politique puisque Eva Bazaïba na biso que te Fayulu ayiba ki saka ya nani. Ya Eva Bazaïba. Ayiba saki. Ayiba saki ya $10,000. Ayiba Bazaïba. Metika na lobate. Yo zela oyo kamakambo. Oyo gason. Zela oyo gason. Eva Bazaïba zaki 3. Ye Mozito na Eva Bazaïba. Na Martin Fayulu. Tangu bazoke na Kisangani, bazaki na moto kamoko. Tangu babimisko bamata na podium. Eva Bazaïba sarne to bossa na saka na yi. Ayi ko to boya zongela. Siko atuni Mozito. Vie o monena na saka te. Arbite tu na Martin. Atuni Martin. Oh, vie o monena na saka te. To ne moni saka te saka zaki na nini $10,000. Quelques minutes oh Fayulu abimisi passeport nte bon mana iko tikela na passeport. Oh, vie bongo na ngai kai wapi? Viens na moni bimisanga là. Donc comprendre ce qui l'état na mutu, ce qui ok na l'état. Bakuti yo na tonga ya mutu moko abungi sisa kana ye. Bakuti yo na tonga. Poza nani? Yo comprenez mon émotion. Yo kason, so yinda kaka awa. Yo te ma benono lo baka vérité linga kwa attaquer kabila. Mais na zone ba vérité. Puisque Eva Bazaïba balika na top Congo. Aloba que j'ai perdu mon argent, c'est presque 10,000$. Mais nous autres, on a fait $10,000 na Kisangani. On a fait ça la monnaie, on a fait ça la mayebo. C'est ça. On a pas Panzani, Batikali biteni, to éviter. Puisque Katumbi n'a pas engagé la moka. Auto c'est vous voyez comme oh, Nazolinga, yo. Et donc Fayulu nani Katumbi akomi ko sala akomi ko trahir mémoire ya la moga. Et puis Fayulu Katumbi abisi bango boye. Mbemba Katumbi mais Fayulu bosangana baya ba 5 pe audience officiellement. Et na olinga na biso que te baya ki wana donc moyenne tikana yebe telu sur bon. To le kawana puisque bati ni message. Ce qu'on dit Katumbi a sali point de presse a sengi audience officielle à côté na chef de l'état. Président ko boya montote. Mais à Sengi akutana na président pour basolola à reconnaître le chef de l'État mais à ça l'opposition républicaine tant où il y a contester tant où il y a condima c'est ça l'opposition républicaine ce n'est pas opposition Fayulu azako bina partout ko kende ko bina mbeya hein lelo to moni lelo na IDPS nini balobi ko komi akabona na deux parties le komi parti atis koko na parti na bino bon ngai na sina biso omoni politique ngai na zo sala ngana sana IDPS na vivant na IDPS de vivant du président Tshisekedi na yebi ba secrétaire général nyonso ba leka baza montra histoire na ye je comprendre montra na histoire na IDPS o ya marika nani asala ba mususu ba yiba ba mbonga carte bakenda histoire na bango mabe makasi tika na best result mais japanite o zo yiko groupe IDPS za divisé te IDPS Félix Tshisekedi tokei na congrès to ponier a monique il faut atimbisa chombo ngo ezali apesi pouvoir na kabombe tangu apesa ka wana bato ba contester ka pona nini inazoto na bango nini epesi prérogative nyonso parce que bazongo bazo senga avant que bande ko bavanda il faut congrès na kati ya congrès bazo senga na mama oyo ezali congrès de sorte congrès ordinaire na congrès extraordinaire ezali en cas d'empêchement définitif mais fatia profiter azali vivant et puis batu oyo yoka CDP ezali batu oyo il faut ba fédérer tout ba vanda ba mandataire public ba nani ministre ba sénateur ba na commission mais ba se retrouver ne pas papa wa kwenda hein oyo yoka wa kwenda a se retrouver na ye basimba na tongo teko za permanence na moi ni aval ya ordonnance présidentielle ni congrès
tomonika boy. C'est pourquoi na biso que étape wana il est président na crise il est président moko dirigé par Jean-Marc Kabund a nommé secrétaire général Augustin Kaboya nyata bor toleka. OK, merci beaucoup émission sur que déjà presque peine nous déjà la fin. Donc maman kuna suka na émission na biso na bo sanité na opesa ba mbote na mai et papa nous tout balinga na boza teme pele botela na pe bo se plaper na émission na message que tu as ça comme physique. Là ça je crois qu'on t'a c'est mon frère. Moi, je n'ai pas un problème personnel de lui-même, puisque moi, je n'ai pas toza bandeko, toza li eloko moko. Je dis aux gens que IDPS, les amoko, nazeb sa bandeko nyonso que bazo préparer comment kobongisa. IDPS les amoko to bongisa Congo to sangana. Tout ça les liboke moko pour construire notre pays. Souci ezali boye. Souci nangai, souci à parti, souci à batunios congolais les agents azana posa mona bilembo ya président Félix. Qu'est-ce qu'il va faire devant le peuple congolais pour balaka batuna baloba yi de pes. Nga nazana posa na bête personnel, na bête na bête politique personnalité. Notre moi personnellement soki na na média nazama injecté, nazana makambani te menazo tuna et loko ni tokoki ko sala pour peuple a sepela. Et loko nanga nazo linga ke peuple a sepela zo senga misala ye monana. Et puis batunyoso nazo yebisa bino na mettre bino en garde. Papa soki bakuti yo net moko azana diamant a bombi a pesi le banga lokuta mende o malam ozi diamant ya lokuta est-ce que un diamant qui fait la bossa na diamant ba chef coutumier tout ya village ba yebi diamant hein obi miselo moko boyo les diamant ah papa olingo ko sabana batu wana zole kapé mususu azoleka na media lebi kete ba ko décorer Félix Tshisekedi Etienne Tshisekedi na titre aéro national yo nani oboy bolingba provoquer makambo ya bolingba mutu abatu o zoete zo azana qualité te ya koloba ni a ni o na mboko yo ezali chef de l'état numéro 1 ya RDC tango koloba mutu d'abord ba décorer ko le président Félix Etienne Tshisekedi amolo ezali mokolo ya les premiers puisque les 31 bisognos tokoleka toko défiler na kati ya cercle tout autour ya cercle puisque ko rezobima et ya les 30 j'ai dit écoute na mort après les 31 ils ont dit na stade na 51 après ils nous ont informé c'est qu'on a informé les 31 ba ko na stade bisognos to défiler les premiers kuna monta ko matin ezali siko ba officier puisque na yoke Emmanuel Macron azoya batu ba chef de l'état belé ba kozala na kati donc eza grand événement ba congolais nyonso tozala déterminé tozala loko moko to simba Félix Tshisekedi to sambela ke mboka na biso bonga ne faut pas koluka trouble o esike ezalité tango bozalaka na moment na bino mais tika siko moment ya peuple congolais agir bonheur il y a le peuple d'abord nalobi kala mingi te bana classe rentrée scolaire gratuite bana mbemba bakotanga ofele bana fayulu bakotanga ofele bana ya mozito bakotanga ofele soko tangisi mwana te okei makala oui rentrée scolaire oui ofele ezali question école officielle il y a l'état eza privé te pour privé zelo comme mais l'état école officielle il y a l'état bana kini bana poto Mokili Mobimba, Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleton ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Ah, bon. Et le c'est plan constitutionnel. Il faut pas appliquer en mais le président Félix Akoti, ça sera applicable. Donc il n'y a pas les choses à diverser. Tozali, nazo pesa
nalingana chité déjà puisque makamona kana yo beta maloba mais na yebse question beta bon na beta mais ngai nazo senga ba congolais boy omoni tango bino bozali kopesa bilan o Félix boy c'est 3 mois à présent sali 100 jours mais 100 jours Congo bouger ba point salami ba hôpital salami na bakan itongami natangela yo papa kende na kanchachi otala ndenge bakomeko tia couleur bétonné te ndaku batongi ba hôpital botongi bakan kende na kanchachi kende siko na école bokengeli awa na lemba banzela tout est-ce que ils lobo ya ngaya bando kopesa le commentaire omoni yango te maman si que ozana doute université za ndenge nini boka seza wapi tokeinzela mais ils ont non c'est ça la patient président ça prend 100 jours président ça prend un mandat d'abord sayo c'est combien d'années boka ça c'est combien d'années yo zana kishasa ce que otamboli tuna na place wana mabulo eza ya combien d'années mais monto la qui volonté politique il faut qu'on dise misala fachazo sal soko zando ki omonindo ki belela donc kindo ki zamabe na biso que te bando ki balingi Congo bongate président sali eloko moko a une démonstration akuti nani chibala na kati akuti ba kabila donc akuti ba souda kaka ya kabila Zambe abattre Félix Tshisekedi Nzamba abattre le président il est venu akuti na bakati à Lyon à neutraliser bango quelle puissance c'est la puissance sans âme nani aboya qui vivra verra Félix Ndemukozi papa nyata borotolega bokoyoka sonti na kingagati merci beaucoup de comme na suka émission na biso ba notre balinga nouvelle ton TV botala yokason oui neli mo pesa mo programme atanga linga mo pesa na suka mais de jour côté mais bandé depuis que quand il y a le 30 wana encore ekitana nini vous allez ndeni bon air fixe ça peut venir même na Tongo mais sauf biso 6h to déjà na rapport et bato bakokendaka déjà baoya mito bakozala baoya makolo bakozala mais tokoya malembe pour démontrer aux gens que Etienne Tshisekedi azali icône ya démocratie puisque Tshisekedi à l'époque a telemelaka dictature ya Mobutu waza iko tia parti kaka moko mama moko matata moko mais Etienne Tshisekedi a démocratisé ba parti politique et multipartisme mais il y a date ya le 24 moko boy le losiko ba parti politique botami lokola mayebo muto bongo azala honoré na titre ya héros nationalité ezana musicien moko akoyina kola micro akoma héros bongo Etienne Tshisekedi nani akoboy akoma héros oy pa Joseph Kabila Kabanga anoma héros moko pona micro pembe blingue kana ndenge na lati boys oui ba polo zebele donc na stade de martyr et oui tozali na ibsaka ba congolais boy Félix Tshisekedi aza président ya Mosengo aza président ya Mbemba azali président ya Katumbi aza président ya Ndembi ya Matungulu aza président ya Madidi Martin na Eva Bazaïba Eva donc comprendre que te na mboko yo Katumbi akomeko loka président partout bakotana yo comprendre que te Eva Bazaïba donc bokomeko plus ko pédale Mbemba Charman na yebisi ngwanda laki alobi azo yezonga ngwanda Hitler o bazo benga Terminator o ya salama solo et puis alobi azo ya na yoki mbosa nyamwisi alobi azu déjà autorisation auprès du chef de président alobi tout le monde doit venir ba pesi ba diaspora occasion au lieu futa $2000 ou bien visa $1500 $90 okufutela ngo wapi na aéroport na biso na kata Kinshasa outi États-Unis au Grande-Bretagne au Espagne partout $90 oye okomi na aéroport au foot pe ba kotungisa le côté opesika 90 au visa te basengo visa na mboko zalité comment na Kinshasa tala ba opportunité ya fatia ye nango batu oyo mutu aina idéologie sika Congo ezobonga to passe président chance boteka kindoki botubela puisque ba passer rebelle bazali koloka ba prophétie moment ya Kabila prophète nani abima ayebisa Kabila Kabanga kete na moni lobi okokufa 2 jours soko koleka lupango Kabila oliambo mananzoto te namona pasteur moko et on a vu namona pasteur moko boye kabunji walesa lesa wa kabunji walesa
au président na moni ndoto soko yambinga ete des ans kofa moi connais pas le master azo ko ce président c'est un menteur ngana na vrai prophète na vrai prophète yoko umela na yoko umela donc ba comme ko wele bazai ko wele la maison civile les maisons civiles les alliés par Gérald Mulumba et puis tout deux c'est bien que ba papa ba maman bobongisa ba toilette puisque na ebiso qui était collé en désordre bana bakosumba en désordre bobongisa misala puisque Congo ezobonga tozaliana na zingi na pesa communiquer na ngai na pesa numéro na ngai ayo Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Nele, il y a un à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. Tout nous balanda pour le banambo, comme il y a tellement mingi. Vous savez le bakoye qui se va monter. Le bananga ya suka. Bon, maman j'ai na Virginie, na États-Unis d'Amérique, ya yo yangwana. Elisa na France, bandeko na yebi que Jérémy Musumba yazalia mama songa mbeli Washington. Yo kason tina sogana ti na ba chinois, partout. Soezo yokana ezo kendeti en Espagne presque monde entier tina na mabela suka. Awa na Cape Town, eza na Afrique du Sud, Angola, awa na RDC presque soezo yokana partout ezo cartonné na ndenga liboma. Je serai là, je serai toujours avec vous. Tina 10 minutes na kotika binote soki na lembi politique na kotika da kolemba yango tata mokolo moko nazali na bino na kati ya motema mon numéro ezalaka toujours plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 c'est yokason nyata bord toleka Félix Ndemo Konzi Etienne Sekedi héros national to sala monument 1 ya liboso eza na report ya mibale tosali na échangeur tolongo misato totie na limité na 10e tolongo mosusu totie na kongabi tolongo totie mosusu kabila de bien basala epe boye tina palais de la justice tina kinga kati yo façon attends nali kaka kabila le bien basala boye aza super héros ok merci tomba mieux comme je suis na suka comme vraiment na suka émission na biso bino tout bolinga magazine na vérité ou réalité na bosante équipe na biso lo ya nouvelle tendance TikTok qui 30 000 abonnés exactement mukie exact belé to senga mno kaka bo s'abonner na bino tout bo s'abonner qui bo comme sous na chiffre o bana benga ngo chiffre rond to zai vraiment esengo mingi na bino tout bolanda biso botala biso na bosante na pesi bambote na ngai pe maman na ngai na pesi bambote na famille Fouambu Mobimba na pesi bambote na nouvelle tendance TV Mobimba bato no tout bolinganga botala na lino tellement mingi mabanga ba dédicace tozongo na émission ezoya na bosente na pesi mes condoléances na famille Mwenzi Mobimba bakufe ton tia fifi molimo ne pe makana kimia parce que zanzia na biso nyonso mais tokuta suna location émission biso teme ko tokatongo tellement to bandana ngo su location to beta ngo su deuxième deuxième partie bandi ya Londres na bossa communauté donc je suis au cœur avec vous na bossa to beta émission je sais là merci beaucoup location tokuta na kaka talaka mo UDPS mu conduire 30 vraiment to zalaka wana oui les 30 to zana ba caméra et belé son na ko par exemple que Martin ye bo bengani te non matanga ba pekisa kama tout le monde est autorisé donc sauf kola te lamba ya la mokate pour les moquer aux années de provocation mais là te lamba simple là te lamba tu tiens c'est que baba pola ya baba pola pepe de côté mais lamba